To sola déjà. On confirmer si quoi. To sola déjà. Nazongi nanga. Nazongi nanga, nazongi tout ce que va vendre nazongi. Nazongi nanga, na biso nazongi na banga nazongi. Oh siri bato ba Rolanda biso po bato ba mo mono ndire lelo yo lobi mara mususu lobi kuna pe oye o lobi mara mususu. To zela ki sinzora lisute gona longwe langa nazongi nanga papa biso nazongi nanga ndako na biso. To zela ngote. Po za hote. Papa biso leki papa bango na Bendanga. Na bendi benda Venzura. Ngai. Venzura yoka. Ngape rêve. Na place moko. Ngai. Ngape na vandika. Tika tu vana wata na sopa. Wata moi malamu. Kongo samedi pas atinda kinga. Tous ala que sika moko. Na za déjà sika moko. Muto azo considérer yo, muto azo respecter yo, muto azo peso valeur zana yi. Pour wata olia lisusu. Ah? Mais soki makabe zongiti. Wata olia susu. Olia lisusu. Mama botenge. Oh. Bongo somote bako longole te wata ka fa longole kaka. Hey, vous avez dit longola, vous avez dit gaï. Donc bah tout bas là c'est tant wata oya nda. Wata longola, wata longola facile. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, merci à vous tous. Vous êtes tellement nombreux à nous suivre à ce moment sur Africa Elengi Télévision. Un grand merci déjà à nos abonnés fidèles. Bateau va partager et puis bateau va commenter la vidéo na biso ne sabino toujours nazawana pour nous servir bino d'information ya frais et puis na source nazalelo ngamoroté na plateau na biso nazabongo na Kisinzora et puis aussi janvier Mokondi, janvier Wata et puis aussi ya Mutuale Messi to meka comment resola tout sauf rien autour des actualités. Je pense que tu vas bengi partout dans le monde dans le bango Kisinzora lelo nazana et merci déjà à bateau ba soutenir biso, merci à Dada Ulungo na Suisse pour la bien maman sociale. Merci aussi à Afrique Mona 3, Afrique Mona 3 Paris t'appartient. Merci na autour Salanga et puis merci aussi à Papson l'ami toujours permis na Afrique Mona habité Richard Ntessa derrière la caméra. Soko font la biso et ça là vraiment bien battre Rolanda biso partout dans le monde déjà là. Bonjour à Kisinzora. Ouais, bonjour Kerut, bonjour Batutu Balinganga. Bonjour Baspiritas Bana Wata. Et puis bonjour on a Batutu Balingara Koseka. Batutu Balingara moi comédie ça comme moi bien. Les 6 oh. Les 6 mai. Les 6 mai tous en showbiz na présent en sous la ça déjà mais vraiment ils ont shooté. Si si. Kalizala ka ba vrai so bango bo balo sala ngokala. Boye moi na salle maman ngebi batu avandi bazo seka. Ya Koseka za bien. Et on la ba stress on la maladie na njoto. Présent en sous la ça la surprise des ébélés. Ba okuta ba artiste comédien ba za des belé wana. Et ça va champagne kolia komela. Tous en a maman mema bana standard, place standard $20, VIP $50 moins cher. Donc, en tout cas, on a 5 ans sur le merci. Et puis, moi, on n'est pas Goya. Oui. Et ça n'est pas presté, moi, on n'est pas presté. Ça n'a bien. On a une surprise des alliés, quoi. Bisous, va venir à Tozalawana. Tout seka, tout ça, quand ça bien. Donc, en sur le vraiment, idée à sali. Ba comédie bazashu na ba idée oté ba koma ka ba sali mo théâtre mo kala tima kola ola sabato ka masoko ko saka ba tubo mesiko ko pena acteur vraiment sala live ba tuba seka et ça vraiment bien. Voilà la showbiz les 6 mai la showbiz je pense que ba congolais tout vraiment ba kende ba soutenir artiste na bango et rosala
vraiment bien. Et au sol, vraiment bien. Merci déjà à Batou Orlando. Je suis leader américain. Retour au Bercail. Ouais, nazana yemei, nazana janvier. Au moins, il y a janvier à sage. J'avais à Maïle à Bengakinga. Ça fait 3 mois déjà. À Bengakinga, à Bina, on a vu na yo. Na Bengakinga au janvier. J'avais mis à Bengakinga. Au mois de janvier, après ça, on a un conseil belé. Oh. Après ça, on a un conseil belé. Janvier morora. Quand on a l'ongwa latine à CPLAT. Pour ça, il me prend la nuit. On a habité Kanda. Pour nga wata longo nanga te nga masala vidéo na bina longo ba spectacle ko soit na ba boy boy habité zonga abina nga zonga bato asali wata ba mabe makasi baza nga bina yebi ko bato asala wata ba mabe baza kolega yo koleka mutu pesa laka ya kofinga kutu te ya ko déstabiliser ye comment on a que wata koya ah bon plein pendant qu'il y a préparation à mi ange mi démon au senti pendant que montazu pendant que ça kabola on divisé par deux on les a au moment mutu ko boma mutu ko ah bosco venzo ko boma mutu 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 na ndenga mabete eza pe ko finga te auto sola kaka parce que l'héritage va yebi que Venzo leader américain à mon appelé à mon appelé il m'a bien appelé what a vu naï viens à biso il y a beaucoup de gens qui ont ça quand même ma vitesse internet scandé ça là Venzo a pas longuaté et ça parler naï sur ami qui y a moi balongo la écouter y a moi ami qui ni la naï pour bateau ba boma wata bazali en pleine préparation mi ange mi démon au senti pena ba kabola biso katikati wana nga na santé ba soldat kwa makasi wala kutu Venzo na zanonte au senti pena que ba kabola biso katikati koya na yende na mo senti pena que wata fandi pena kusina ah mi ange mi démon to wana kata studio mais yana batu musu ba yembaka mais ba longola ba focal na ba longola ba ker na ba mais ba zonga pe lelo ba pe na poto Bosco Venzo presque bango tout ba na poto te Bosco Venzo ba ndo na so bibali mais bo sala fo mais tala wata muti ya malamu lelo bazana bango ba na poto ya uli musi koda mboka mais la vite au sol déjà héritier tous les jours ya tika bisote au sol déjà na wata pour to sola déjà au confirmer sikoyo to sola déjà na zongi nanga na zongi to tuka ba ventire na zongi na zongi nanga na biso zongi na bango na zongi nanga o eza vivi ba sala ba ventire te obina fe babinga bato bakei la tigali wata muta baka memanga monde entier abina o comme leader américain solo ke ba state obeta natali azane penan makabasonga kana bango ajizanan ya carrière mulai nabi pardon yango ezaka mvutima toni leader américain moni makamso ezaka ba mvutima nandi ken émission moko auti ko sala ngana fini kente nalobika be mission mene boyela kabiso ba question mususu neti ba mawere talaka ngai te na sensi wana yo balinga mbala moko bawera babeta kiboye na bashibe basala kiboye ngape mwana ka monoko ate bilobela makama bimi wana ozo pa keni pelanga na fingi yote nyoso lo bakala makama nanga onjora sala ka bala basi boye asala ka bala basi boye na sala ka mwana mwasi bote likambo omona nga côté moko tenga no sala mwasi likambo omona nga te na ville nga ko lo balikambo yo mona omona nga oui o saki na ye atema na biloko mo batiaka bana basi non tout ça o saki non nga na lobinde émission to sala kana yo mutelukela nga ba problème ya kolonga ba question na ko tunanga mama were talanga te so ko tunanga mama watambala moko c'est bon yo banimba la moko mama were kana Zakari o Zakari za vie na ngai fona ko telaka Zakari tia Zakari poa mama ngoto yaka yango wana eraka tianga ka yango wana ezanga na finga kenite na sali pe mission na fingi kente ayaka ne to tsa Zakari poa to tsa vezak zaka pe vie na ngape ayaka ya pe kisinjora ngape manika we wora sone ngazana ayeba kepe Zakari pa contribuer na me kamo to bani bilobela eloko lukira ba problème ya ngwana ngana fingo te ken piana na na to swana te na na ta ko finga yote na lobine émission yo yelanga ya Zakari elukela ngande ba problème yango lo tio moni vina nga boy na moi makasio na moi makasio na bala malili yemo se ken piana lero e gaza yemo pe ken na Belgique centre lero ke centre te na centre ke azana ndako na centre abo kingunda na foyer na foyer
T'es zone au micro, le ballon bien, quel pied ça? Là, on fait la personne qui a un pied qui s'est mis à PC, il place à la foyer, na débat, il y a des gens qui mais on sait l'émission là dedans. T'es habillé nae. Vous êtes na foyer, vous êtes en prison. Babima. Obima. Foyer babima. Babima na ba. Foyer babima. Na prison t'as na foyer. Na ban. Mais l'air où t'as fait une soirée, mais l'air où na biso qui fait une soirée à Paris. Donc ngana lo bakaka sur le chemin de la gloire. Sous un album place aux ana mikolo yo. Pour what oli eli susu. Ah? Mais là soki makabeso ngiti. What oli susu. Ah oui, il Mama botenge. Oh. Bongo zo bote bako longole te wote ka fa longole kaka. Hey, bote ka mta longole ki wata ka mta lia gae. Le bateau tout ba na c'est tant wata oyanda. Wata longole facile. Wata na studio. La promotion bandi pe nako. Makame bandi. Ba na poto ba sam sabiso be ana ba janvier to sam sala. Même yepe na epse ke mbalo yo. Janvier ngana peut. Janvier ngana photo changer. Janvier na yope. Na yope nanga. Yozo bakana nga. Ngako na mona poto. Wata memanga boko yo moni na nuti. Na monité. Ah, ça sika moko. Tenaza déjà. To ça la sika moko. Tenaza déjà sika moko. Muto azo considérer yo, muto azo respecter yo, muto azo peso valeur zana yi. Ngana na mouvement na vice président Xavier Mutuale. Na epsi Xavier Mutuale mais si chante na me bango mbalé lelo, bango ba chef d'orchestre na vice président. Donc ta bango studio samedi to so banje majimi belao. Mais ngana makamana na lobaka. Ngana musala nga copie na nga. Ngana yemba te. Ngeza ka ba dédicace ko boka bazo mouvement les magies ba vendre ça. Ba vanda. Mon abengi bango mbalelelo vice président vie. Hein na PC vie pe na vie na PC pouvoir mamto. Nga pe na ina sana musala pardon. Na sana musana nga obi na vanda pe na wata na stade nga na zate. Nga pe na ngana zo pe na barumu mobimbo na ngala la tenzambe. Na uta mama pangu moko. Po moni barumbu komi na kilingola stade matière. Na zuka bango to kemba na mokoti. Et Tony Bemba. Mais stade déjà. Mais avant au stade mingi sur le chemin de la gloire. O wata bandi ba mo studio. Ba Fabrice Zingondo bazawana. Ba Mawanda ba Masalanga bazana Roger Mawanda bazawana. Ba Masalanga ba Deka Didi mon ami bazawana ba Dira Makaya bazawana wata déjà na Paris musala e bandi. Biso tozana na Kinshasa na janvier nazo beno mato. Janvier. Yo pe bendanga. Na bendi pe Vinzo. Bendanga. Na bendi pe na Vinzo. Ngai. Vinzo yoka. Ngape rêve. Ça na place moko. Ngai. Ngape na vandika place. Tika to vana wata na sopa. Wata mo malamu. Kongo samedi pas atinda kinga. Mama onga na mone pa mutwana. Nzambe la wai. Nzambe. Bilenga wate zongi. Ezongi nango. Bilenga wate zongi. Samedi na ebisio na minicho ve mutola makambo ngoti. Ah, babi bilenga wate zongi. Bati ngape mikolo na zaka place mo Vinzo. Donc sous gauche à droite. Te tika ba vantir ba secrétaire. Maman les grands Mireille il est canon qui ba conseil na yo. Merci na grand frère na tout sambela ke sika moko. Les producteurs, les jeunes producteurs bienvenue makanga la paix. Merci na qui ba conseil na bino, merci na va vient na wa balala na yo ki et puis Galis Mbala Lafayette abenga lelo na yo ki batu to sala musala kandate zuate nazana bino la team na biso nazana na problème mutute sala musala ndenge na ye c'est genre sala musala na bureau paka sala musala na bureau paka ko yinanga te ezaka rappel kaka pour battu comprendre que yo sala ko tuma be grave ko le kabiso ozonga veut Charlie Paka nanga problème na été na problème na été ezaka rappel kaka po soka wata makasi dibala de to zaka c'est bon to zaka matanga dadi mula da c'est bon na ko ba Hollanda do biso ba pote si na ngoti wata zana yana délégation msufu Hollanda bango Elanda ba Hollanda. Ah bon. Makamboza. À l'équipe nationale. Bato ba Hollanda. Mais là qui sinzo nga o asiri bato ba Hollanda biso po bato ba mo mono ndire lelo yo lobi maramu susu lobi kuna pe oye o lobi maramu susu. To zela ki sinzo ali su te gona longwela nga nazongi nga papa biso nazongi nga ndako na biso. To zela ngote. Po za hote. Papa biso l'équipe papa bango na. Bakaba de se le kaya tikaka pardon. Ya trop soute. Tikaka pardon, tikaka pardon. Tikaga parda, tikaga. Tu te tira na watalier. Watalier toujours. Mais tu vas moins à péter, faut mettre en rapide. Oh. Tu vas moins à péter. Moi pas moi, mais tu vas moins à péter. Faut te mettre en rapide quoi.
makambo eza mayele moko eza donc makambo eza fo ba stratégie eza naza nango ebele tala moninga naza incomparable na o nazo so vérité na yebi musala musique na yebi marketing naza incomparable o nga o comparer nga na moto te et puis na sepe na conseil ya Odile Manjaka moi Nzambe c'est payé en boka Odile Manjaka il pas ça va conseil trop janvier moi na malamu et puis mutua salaka Odile Manjaka abi ya ko sasu ba aventure te vana wata na yo totika ba aventure Élysée Mama Lamba Bokotele merci Manjaka voilà mais et là on est aussi dans la fanatique il y a la team Mobimba ba ya mbonenge nini pozaki suna bango te tout le monde tokuta ya janvier azo représenter pe bango pe déjà ba Spiritas do ba mbaka bien o elika ba bosana bango ba bosana ya mama na ndule OK ya mama na ndule ya mama ndule ba yebi ba pexi ba kendaki ba sali ba boy ba o ba ke ba sa boy mama ze belé mais ezandule mais l'invité leader américain bah toi hôtel abisso partout dans le monde je pense que nous eu un message belé est-ce que vous temps Rolanda ndeko Sandra Lina oui na chaîne abino oui ba propos naé ba dire naé et sali au comment koyoka Sandra Lina koloba ke ba banda robenda bango ba makila bimisi ba biloko mo neza très capital na habité yoza moto fanda naé pe alobi pe belé po yobi tant olongora la team ya conseillera yo ya yo sali erreur il fallait uzala na wata oui abi ya silika ka sepela raté a sepela raté ya nda kwa sepelité mais koyoka isko tanga relater histoire à vie naé marambo ba sala bango na orchestre o yo pour leka s'il faut loba quelque chose na o ya loba bien te ko contredire bien te ko confirmer na bato ba rotala biso ko loba ni eza pasi pe mawa Kofi aza chance te Kofi Olomide aza na chance te Sandra moka leka na ba TV alba bolamu Kofi ebele alba makambo ebele nga na vana quartier la te ti lelo na mona côté Kofi aza to makila te nga na liboso na ye na quartier la te nga na poussa ye na quartier la te na mona Kofi côté Kofi azo zo bato ba makila te leki na mo BBC krabina na quartier la te liboso na ye akuta BBC ka na yo kata li sole pa BBC krete na yo kata li sole pa ba chouchouté na yo kata li sole pa ba leki na assemblée to za famille na PC Mbote Claudine na yo kate na yo kata ba Irene te ba Patricia Metissa sola batanga na meya ba ona quartier te batika na ba poto ebele na mema ba midi na yo kate pe na muta quartier te na yoka na monate et puis Sandra akoma kosambela wanaweza kufingisa église na biso kufingisa prophète na biso Emmanuel Dodi Mosela Nzamba solo bamona kenyoso asela pour la Sandra eza pamba nga malgré na za malgré na catholique mais prophète a solo za Emmanuel Dodi na kendaka ngai na kendaka na sambela ka pe Dodi aza pena na Nzambe ya solo prophète Emmanuel mais au Sandra ina ba boté solo ba to ça ba business to créer mamso le kuta même maman sur le bela jibe ba zemi ana tout to ebit a ko sana yesi mama ba zemi ya alongola bani abota ba morne ne so pamba to ebi na biso to vanda la biso to sola makamna sur le kuta avant yo ya to solid to benyo yaka to ba makamna janvene la zongi to solid ndeba mutole bazo yemba siko nzema timile lao moi te si ba répondre te ba mosaka ba répondre ete akokata tika na ba comprendre na bango omoni to sana na ba leader te to sana ngana ebe loko te ngana ebe loko te ngana mwana nga Kofi na kisite kone mimi azokanga tabazo chote moi mama yes so moi na kitasa mama baby l'état telemi kosala ba video ba porno na TV bilobalo ba salité mama surtout na kone mimi aye bazokanga nga benga bakanga ti mama osalani benga bakanga déjà batinenga déjà nga na finga koko madera kala nga la bi mama eza ya kala 5 ans passé ezaka koko madera finga ka Kofi ne libola mama na nga na bi pe libola mama no moko koko madera siko mo kondite to zo ba vérité mo kondi siko akase image ya siko bi na TikTok
Même si mon continue ngai ya kala. Ba ko tela peke. Image ya kala njoka pasaki munene na ba 200 kg. Ba moni ba ko na ba 120 kg donc amoni ke za yango te. Omoni sana na ba beauté ko faire ça du trop na vie na ya musique. Aucho ko bela awa aucho bela saliki na mobali. Tozaki na ye ko faire dépanner ko kini ko ba bêtise ya ndengwana ba tumsu ba zongo ya solo. Ko faire baby sa vie na ye na ebité eza bien. Ye mo kale kana ba TV à Sandra. Na lana ba pasteur nyoso mukili ngana sala bo tango zolo ba joueur nyoso tango lo ba bongo. Ba bezi tango zolo ba bongo. Ozo bateke mo ozo ko baby sa no vie na omoko. Na mobala linga bala yo réputation no moko ezo beba. Na ngo lo bisu bongo. Baso bino baba ki mo mobala so nga balo obanga. En tout cas mi bali bo bana bino Sandra. Oh, makila na baso na banga ngote. Poso baso makila ngo kaka si ye sero baso raté. Benzo basani. Baba na baso. Baba na bango ye baso ba makila na ete. Ye mo zo mi bangisa bango. Ye mo zo bangisa batu. Ozo comprend, ozo bangisa batu yo moko mutu sako kimo na nzela, mutu sako peso kopite, mutu sako lo balo teke ya ko sala hein? Compagnie. Ba kopi boye mo boye la batu kopi. Chéri ya ba chéri za la ka. Hein? Kopi ba chéri za. Mutu sanga pesa Sandra moi jo moga bien. Oh makila ne sekenda. Kasi yo bakangeli. Teza lukuta. Te demonstration to bo. Sam kaza do bimaza nzambe. Teza lukuta. Omoni ne ba bi sam kaza da ateka basi, sam kaza da ateka basi te. Omoni to vandi buto. Oma na vrai c'est to kangi photo na statut. Ba prêter pe ba monaka. Njo rande na sepe na mwana mwaso kabela ngeza ngo normal. Awa kutu na Congo bana basi bango mo baluka ba numéro ba musicien baluka ba numéro ba prêter maman ba tinda. Ba transfert. Sam kaza du courage a obimanaye amane sam kaza di na njimite ne na ebelie wa ba ko silika ba makambo a ko teka mwana mwasi te omoni sana kaza di sam kaza di to na Sandra Lina ba beauté pardon leki na o kwa chope témoin na TV zala respect na Koffi Olomide oza na problème na Koffi te il peut commencer en Christ comment sambela makase pa Manuel Dodi ozo sala na ebité alingi ko kanga ta téléphone te obengaki mama botanga ye oh na ba audio nga sana to bela ni mabe sindi wana abo mini bala lia etalio na etalio na yaza contre Cindy na bite Cindy asalié nini mais yalo ba ipaleka kuna tom sezo ke kana ninga bombana abinani na quartier la terre koleka kwa ndeni abinani batu nyonso baleka quartier te balobaka te kaka Koffi akanga ka chance na yo badanse tu baleka quartier te presque tu babonga baswazi babonga bamidi bibi sikreleki nanga abala banono banani bafifi batutu baza ebele bairene bapati batu presque tout babonga babala babota tango yo moko solo babilobela na munoko na yo ozobangisa mibali Sandra bongisa munoko na yo eza 2023 oza petit sœur nanga na lingako mingi yasa siko okoma oza na besoin obala tango lekana na TV ozolo baji balongo esanga ba 4e mutu so kobala omona o noko ya bondeni so après baji bango mpe bakofi yango mpe ozwa mpe mibali ti ozwa mibali te moi si faza mibali azwa mibali te azwa ozwa mpe mibali mibali wana nyonso ozwa na mokili kombo na bango oyebisanga kombo moko tangaka te kaka Koffi na cibe bamema ngambo ti lelo esilaka te okoma mpe sœur en Christ abimisa kuta album na ye abisa album ne sexy soki na bonzambi yoka titre sexy na bonzambi est-ce que esilaka te makambo yango oyo Koffi amema ngambo na jibe l'idée américaine lobana oyo bamema ngambo Sandra oleki 40 ans il faut linga oui aleki 40 mwana 82 ans âge si 41 ans bientôt âge à ménopause to loba pas facile ménopause
équipe à sous équipe 40 ans 45 ans. Mais pas non plus on fait comment payer MC pour n'abo sona no botaté MC ko après MC na ba 40 et ko zo pe mbala moko. Et ko zo pe. On demande moi MC so na. Aye ba ko tambola na munoko. Na ye atambola malamu. Mama Rifa ça la vidéo. À ça la vidéo. Italiote. Mama Rifa ko sa vidéo na été. Abela ka Mama Rifa tinele mbongo na kena zo yeto pesa eti. Ya solo. Oh Mama Rifa kabela ça na lina. Akabela. OK. Mama Rifa a un problème non te Mama Rifa soit celle vidéo na ye. Italien. Mama Rifa ko sa sous vidéo te. Ba ko sa sous vina bango te. Ngana sepelité l'émission bo salisi Sandra na babote. Na respect ko film de bokolo wana. Bokolo nga ba bêtise na ngana télévision. Mike Okamba boko tike iloko bongo te vana na YouTube. Il faut respecter ba musicien na biso. Kofi az ambassadeur. Ça linga passe ya. Ça linga passe ngaki sinjora même zoboza ko sala makamunga témoin. Bon ba tiaka ngala yebi. Na yebi nga mwana ngakisa kofite. Na mwana nga ngapa na mwana nga ngote. Ukina hata bilamba na ye na zoka bambongo na ye na hata bakaleso na ye azavi na swaza bien bakaleso kofi. Ah, to yiba ka seru mo gochi. Ya tombola ko tola ta bon ya kofi. Idée américaine. Voilà ta vanille. Bakale. Ya tombola ko tola ta ba. Ozo comprendre. Oui, très bien. Ngaki sinjora na mwana nga kisi ya kofi olomidete. Na mwana ka kofi Scrabble a beta musique. Kuchanga temote ba makile bazwaka na yoka donc ngape nako na Yoka ngoka na internet. Na yoka na yoka pa Sandra. Pour écouter na quartier la terre. Ngam na memai. Et puis leki na ngai ngam na memai. Et puis leki na ngai bibi secret abina na quartier la terre ngam na memai. Akena ba pota akena ba bekisa mama belebe pop bibi secret leki nga ko ko ebisa penga. Via fula kabiso, via pesa kabiso ozo ba makile pa bombela ngate. Les grands monsieur Patricia Métis Kofi Ebi sur bata en face na yipa kima na poto comme la mema ba irene meme bele batika na poto ba bala ba bonga ba bota nana mutabongi na wakati ya sana yi kam tozo ba bongi tela zo bate a bonga te nyaza bien prophète Emmanuel de Dazoye a foutu kenda ko $300 na mon frère ba aza très bien ba les sake ba provision ba ti ne pe moi Paris moi États-Unis beta moi tour akoma ko samba ane makasi mais kaka o vidéo Mama Rifa mte sali passe na Cindy. Ce point est dérangé. Maman eh. Comme si on voyait ba. Izaka ko pangsa kaka. Ela ka mtetega abo. Po ile kila Mama Rifa vidéo ko sala te. Cindy wana oh. À côté de Lidiston. Avec Lidiston a la raison, Pambazo sala. Lidiston a cause a raison comment on a raison, confiance à papa. Il faut respecter papa. Très bien. Parce que c'est ta papa, il connaît à maman. Maman, papa, na maman, bah na bakota ate. Vous comprenez? Vous comprenez? Makambu pena ya bolingo ya papa na maman, première fois na mona monta kota. Vous comprenez? Pour les bano bazaka liboso, ba resto chava ya bota mabani. Tango vie rambo lingaka lia. Ninga kumisa ba Lidiston. Pour les bango ba lobate. Pour na tamo ko ta sala vidéo ba minu banani ba roki banani bana biso ozo comprendre yango ni rambo le kaki abaki wana mwana bo protéger ya moto linga ko loba trotter mais Didi pe wana papa botier ozo comprendre wana papa ba ko na soka na baloba libala bane kufate yo si kana si vient na rambaza numéro ali ate ali aza numéro na ete yo kasi ne ba vandi na ba solate parce que bana baza na kati si un problème faut pas contacter ba ko solola ce qui problème ali ba ko solola kaka oso comprendre wana kutu linga kokota ngote po na mona ka libala mabana libala ya bano bana kati ekufaka te mwa loba ezate respect kaka na mopao sana na ba beauté zala reconnaissance na vie na yo ko faire tambusa au monde entier les États-Unis partout ozo ko mobile ya danger fa ngana otoke na Gabon tozo yula noko nao busa ba $50,000 ba sero na boko soma ngata 4 mapa noko no bosambria na babongo mususu ba loyenge na yo moko kutete ke vina yo kofi po ngala pe na vana kofi olomide na mona ba danses tout bazana quartier atende ba bonga ba bota ba bala chilo ba lo ba kapete kaka yo muto mona makambo ba ko nyoso ba mona te biso to pesa na ba kofi na business munoko to mona te na kofi wa bisa munoko to mona ndoka kofi yango te to rapeka ba mbongo to rapeka bien
Vous avez qu'à Caleçon, tout ça rappelle qu'on a confiance en bien. Vous avez un bon lama mutu mon côté na vie na. Car yo moko nous surtout na kaka pour mama rifa. À ça la qui vidéo na sindi to ta mamo pardon. Voilà, mais n'a habité janvier s'il faut que quelque chose na au leader américain l'obité par rapport à Sandra Lina. Bon, il y a ça peut-être tout ngaki mingi. Toni pe ya Sandra ko malwa batunyo surtout azapenda parmi ba danseuses au pays lelo ba sepeli sabiso na kati ya Kinshasa. Bazapenda parmi ba icône ya ba danseuses ndi to mona ba ser na biso ba nono ba diamant, ndi to mona ba ser na biso ba BBC. Ndi to mona ba BBC crée tolinga pe ya Sandra ko malwa bo. Ngelo MC salinga ka pasi pona bi ke ya Sandra lelo ko mo sambela. Et pas prophète Emmanuel Dodi. Biso tout ok ndawana. Ma crédibilité oui. Bateau balandara prophète Emmanuel Dodi. Surtout na ba mikili ya poto po ba église ati na ba Belgique ngale kina letisa mangoka sambila ko. Talaka bat na ba poto balandara prophète Emmanuel Dodi ba pesa ki voir respect. Et bi ke Sandra Lina ba beauté, de la bongola monté ma ko sambila wana. Talaka ba ser na biso ba DS. Balongwa na poto. Bambila bel ba ya wana. Ba juna jana na. Naba mama baya babozi bozi na mokili bayaka mokili mobimba même ata biso ba 20 jours na biso ke tokendaka bake bate belé tokendaka wana moi respect l'église wana ça va bien moi crédibilité moi valeur ba pesa kao lelo so komi Sandra Lina ba beauté lelo koma mneke sœur Sandra grâce église wana koleka ba n'importe quoi surtout na ba vie ya bato na ba vie privée ya ba artiste mni loka ba confier lo milieu banda ko lo bati lelo ke fouter Sandra exact so ezala ke na ndenge banda ko lo ba soko zuya na wa time sous tout mona ke moi ligablo moko moi bénéfice donc to ba aya Sandra ni la continue na mais tout le monde a que et l'eau que fout exact et l'eau que fout au carton tout le monde a que au comme on s'amène et pas pour faire Emmanuel ba zolo ndeko 300 na mo fléri ba tela biloko nyonso ba sombela biloko nyonso na vie na IAC ba foot ba lesa kayo ko nini ya Sandra c'est là no kolo c'est là nzambe c'est là nzambe mo ayebi soki pese ya solo na lokuta ka nzambe moko nzambe mo ka jiji ko jiji bata mokite tika ba viena ba ko follow midesi ba koli na bango basi ba koli basali trop baba icône na kati ya mboka oyo en plus lelo na kati ya Congo oko bando tambola na ba fête nyonso tout nzemba ko follow midesi za ngobeta te jamais zanga banini utika ba viena si ba koli akufa na maladie na ye akufa na ba problème na ye ayo kufa na ba problème ezate ke oleka ko lobaki longo mo ba vandi a raisonner to en perdre le ba légende le ba on a la personne à conseiller Sandra Lina étant que sœur nanga et na linga retrouver na bi ke to solo la to benga la na bi ke YouTube e ke na la on pe la bongo mais zamo na ba maximum ya rester na bi ke na ngo bongo ti bongo ti na bongo na sens na lo bana bi te ke na ngo bongo na biso moko mais ya ba to na te biso te binde to ke na no to lo ba to yoka na fa to fa émission to yoka na biso pe ya mon to bi 20 jours to sa tactique to yoka mais ya ça tout excellent maman pardon oncle nanga Lionel Bamo sabinga nga janvier lokola ba ambassade no ba kangite ma poto ok na biso ba ya oui monsieur donc na biso parce que était aspect na bi que to ana 20 jours ça zoni Moussa les autres continuer Nicolo to zo to ya pena na chemin de la gloire la team wata to bi que boyamba ba ki to na kati ya Paris to bi que chemin de la gloire ne makambu biso to ba déjà Moussala to bi que ba fait basalia ba artiste na biso basalia ba moi muke ya roluba voilà ve mutuale vice-président bonne santé Pepele. Bonne évolution groupe Évolution groupe Pepele donc à to vandi pena to kabwani les majeurs autour la team. En fait biso les majeurs to kende pena Pepele au saranate. Oh ya biso kuna to atete. 20 jours na sepela na elo moko po ane logo ezai na nzoto munoko na ye efula rabatu. Donc akoko abandonner yango te soki abandaka koyemba nde biso toyembaka wana mina tochaye ba mais siko ye kopa koyemba eza te mais aza na baboule atali mpe boye bon soki basalaka les majeurs te mais vie mutuale oyebi te mais tant mosusu bato mpe bayoki te uta yolinganga na koma na esengo koleka kutu moto azwi diplôme yokango wapi soki ala ebongo te tu vois yango moni biso les majeurs samedi toza na studio mama pengui ezaki mama pengui tosala ngo remix ya Jimmy Belao ekomi bisou donc samedi toza na studio bato tout balingaka biso
bato tout oyebi penake boyebi da mama pengu ndenge ezalaka eloko tosali yango remix toservaki mutu moko fumbo na soso ya lelo pena ebeli siko mais ya oliango na fufu eteba ayeba valeur ya damas te toyi topesa yango mutu akoyeba penake fumbo na Thomson balambi boyi fo koliango pena na semoule on toservir yango Jimmy bato baza vraiment décidé à part yango ngana na nzembo pardon au Venture Rabi nanga signé en fait yokara de titre ça pardon moi ça zoe ça mobile abi chéri kosala marambo sans CV c'était le roi bakatier balata kaleso mais babundela ceinture bato balati mena mokadi mais babundela ceinture plutôt salamo makambu le roi ba boxer plutôt salamo makambu le roi ba boxer ata babumani na terrain na suka bayambana bachaka na se je dis bolingo ife ko mabongo mabe moko te balimbisa raté donc mabe nyonso il faut kolimbisa et à part yango toza na kalata ba mona clip ya nzembo na biso Gabi ya Mundala ezobima donc nzembo ya ve Gabi ya Mundala clip nango déjà ezobima parce que na terrain to aller na ba planter tu fais to song ça ba plante to cha bisou to song si ya Mundala na générique na biso chef mais c'est ça sogola yango bien comprendre bien que bana moto solo moi s'il faut on y bien yango moni les majeurs bazali et puis tozana marambo ebele tozana ba fiston luko qui va opesa biso espace moko na sele wana to ko répéter chaque dimanche ils à la répétition mais il y a instrument il y a genre mo boyo kapena na kati wana to no semi concert ba vie kofi bondo ba lomide bientôt clip donc bientôt bazozwa clip ya Gabi ya Mundala très belle chanson au place ba oyo kamna utayo lingangala komana esengo koleka kutu moto azwi diplôme donc il fait pena ozala décider ba chef Messi azali bato paloli bato ba pena satisfait yango to sengi ba pesa biso kaka ne confiance et loko ezalaka ne confiance biso tout ça la boulot moko to isimba micro moko to imara na do to imara na mi to imara na reto beta guitare mais il faut parce que musique eza manière agréable à l'oreille bo kama loba biso ne maloba to li pena ko yimba ba biloko mo ya kalaté donc soko yoki nzembo ya Gabi loba waouh voilà quelques personnes pour que tout vraiment ndenge ezalaka kaka ba o tout balingaka vie moto levé nanga José Chidingi veut dire babi numéro 1 à Snell na levé nanga Mike Taktibu Mikaidi toujours mon vieux tonton Templar o ezalaka yanga Christelle a dit qu'il love balobi so oza sikoza kitoko oza no peka kitoko quoi et puis masananga Sombo leader Stevie Sombo leader na Maroc toujours vieux moto le o toi za na posa ba contact pour samedi toi na studio abi pena ke na bima na mama apengwi plus 243 pardon comme Jimmy Bisou voilà plus 243 89 Jimmy Bisou donc voilà plus 243 89 98 70 866 et puis na dodika a 10 000 sous ba comprendre bo jijarabi sauté que 20 jours azalaka na orchestre mokuna na bandeli yango lelo bato balobaka nga babenga nga trop bongo 20 jours monoro na ye fulaka bato soka bandaka koloba te bolinga boyebanga te donc le rôle là monoro na ye lobaka fulaka akoki kokanga yango te amoni ke soki pe na lobi na la team 1 plus P yaka na vie na ye tant on parle koloba na quartier la tendinga loba 1 plus yaka donc akotika cop na ye te via yembaka te biso nde toyembaka nga na vice président chef d'orchestre donc cop eza ya biso musique so bato balingaka ye pa yembela bango voilà bato balingaka ye biso pe toyembela bango opesa biso toyoka pe chef d'orchestre toyoka ye osala vraiment bien Messi chante kaka ndenge ezalaka vraiment mingi tolobaka vraiment te ngali toyoka ntwaka pene osala Jimmy Bela umobali kitoko e Jimmy Bela umobali kitoko e soki azotambola mabele eza koningana miso na ye mpembe lokola moto amona lisumu te elenge ya bolingo ezalaka na lolemo ye soki ekutani wana nde bolingo Jimmy Bela we Jimmy Bela we Jimmy Bela ngwadra kora ye maga bebe gua ngoviolo mina ye maga ne 6e chantier vienjora ye maga Jimmy Bela we nga Messi chante na ye maga kitoko ye Jimmy Bela we Jimmy Bela wa mingi ezaka no to sengi kaka bato ba soutenir biso oyo les majeurs bo soutenir biso talaka ba jeune ya boye
ba conseil na bino ça la biso bien et puis botika biso te vraiment lokola président d'homme na Lille Caps Kapangala ya mama Bita Kisombe prêtre Zamoro Jimmy Belau et puis sans oublier fondation Tabita Dorcas mama présidente Mireille Chuba ya Jomas Massamba balobi moi si o ya mpembe abingana kabangungi na mpale quoi et puis Elvis Lubanga Muyani Masika Macho Matuta motema ya Moseka Mazo Sandra Tikaya Vienanga Dudu Bereta Bozaone Belé ba conseil na mine ko sala biso bien maître Coré Makengo peinture ya revi vraiment display en couleur et puis sans oublier Lili Musomba maman. Voilà, merci déjà à Geisha, mon vieux Geisha. Merci aussi à Rachidi Assoumani, monstre à Rolanda Bisso Siko. Un grand merci aussi à Priska Mangwana et Marina Mangwana, un habitué leader américain. Samedi, pendant tout ça dans le studio, nous avons Mama Pengui. Et comme il y a Jimmy Belao, bisous. Bisous. Nabina, deuxième version, et l'équipe première version. Et l'équipe Sika. Ah. C'est pour ça que le les Kawana. Bon, tu supposes à et ça la terre. Et on dit, sur le chemin de la gloire. Il faut les camis à Jimmy Demont. Si. Ici, il y a la bombe. Si. Et on a Matissou Nicolo. À Matissou Nicolo, donc, il faut un baron à samedi. Oh. Wadrakora yembaka bébé goué. Héritier Wata yembaka Rachel Fouta. Ça, le mot à ça. Oui, vraiment. Si, Wadrakora yembaka bébé goué. Je pense que je vais Kofi. C'est bon, je vais Kofi. Héritier Wata Rachel Fouta. Merci. Tu vas taper na boîte. Baksa Wata place Ah Baksa Wata. Wata lié. Logan. Ba misala nyo swalinga ke ba fan ne makasi. Balinga ke makasi ba misala na tout. Héritier. Nicolo Wata lié alia qui a plutôt ensani. Alongolai. Et ça penako Wata lié qui déjà. Suko Wata Alongolai. Nicola ina oka. Longolai. C'est vrai. Ouattara, c'est l'artiste au Longolais. Maman, c'est sérieux. En couleur. Il y a Genève. Parce que c'est mon cabinet longue jambe. Maître Blaise B, qu'on est 5e dan. Coach olympique. Yaya les moquer mon colou, tu l'as. À la rose. Mais là, la fanatique no mora c'est pardon le jour anniversaire nae Aminata Ntalo. Ntalo. Aminata Ntalo à Rotala. Aminata Ntalo. Joyeux anniversaire Aminata Ntalo. I love you. Kaswera, Aminata Ntalo Kaswera, bon anniversaire déjà et au sala vraiment bien. Voilà. L'invité de la fin depuis quelques salutations à bateau va disposer qui temps pour l'Orlando Bissoli. Si Siko toujours la position notée par rapport à moi dans le principe Babia. On va assurer que Bissoli retient poids, retient coup de pouce mais jusqu'à présent on a cette vidéo attaque au loba maramu ya Prince Babia pour balancer ça déjà sur le terrain. Pourquoi? Ouais, Nathalie Clé. Azamo on a balé musique et Sika. Azo qui est très bien. Et là on a eu ça aye pananga. Aye Lukao. Nana kata. Il y a le bar dans la message style là na vie. Na laisse l'émission na yo. Oui. Comme ça semble être. Très bien, na bien. Le bail que abela ngana abosa ninga na vie na tata mwasi na yete. Na ko bana olobela eboye o mona yé na motema a sécurité. Na ko si j'envie. Alukanga. Et puis na so comprendre yete. Prince ni nango kanga mala banje mafali. Fala sa bima. Mabiba wariyo ndi bachaka epo. Fala sa kenda. Yaza mutu abawaro yaza mutu abatu. Ya batu nyos. Yaza mutu, yaza carrière. Okoba ne mission n'était pas Tony Koko. OK, yemba banje. Yemba banje mono batu ba mesa nango. Oso leki 20 ans. Si. Nga ba mesi ba yemba banje mona bango lelo mono ba mi Mama Pengwe mutu to yedi yango. Mama Pengwe. Mutu to yedi nzema keta ba mesi. Mutu to yeba générique, biso demba banje mabatu te. Si. Soka zo kende kaka vandi kaka. Il a fallu que tu passes par hier, il y a un bilingue que ça le loco mon côté. Il y a un motif de balance. C'est la promotion. Yeba mayele na yo moko. Yeba kama kamna yo moko. On a extra cabinet trop fallu comme ça. Et na boité. Olinga mutu. Oza fanatique à mutu. Mais
pour bima il faut ça bandier mon aïe ne l'année suis pas tenu qu'on maintenant comprendre mon hôtel azu petit guili ba bête guitare non pourquoi c'est boité oui c'est la mutum sous promotion yo poser la disque yo c'est la disque nous ça bandier mo ça pourquoi il monte l'émission tezo bandier ma mutum sous oh c'est l'année promotion yo c'est l'année mais fallait promotion si bon on est conseil na chaîne yo yaya atika makambo zo sala et pour le qui na TV ngana wa riba do ba bongo ta aux artistes et musiciens ko yo ko le connaître biso ndite ba mama na yo suko mama lo kuna so boya ba wario yo ko na aux wario ba spiritus ba lingote ba gola ba lingote ba kofifiri ba lingote po makambo ekabwana musique ekabwana to kabwana penza netinga spiritus mutu na so mutu ndeto zala kala oyoka zaiko oyoka wenge oyoka kofi oyoka viva j'ai changé yo toza atiso limano sika yo so oleki na TV Prince concert na opeso mo fils nganye na zaboye papa wata nzemone balinga yango ba spiritus yanga ba golo yanga ba kofi fil yanga yiba moko ko leki soki na yorobo kana wario omiboma mais omiboma mutawa conseil pe makasi wala omiboma déjà conseil yango yemba kabanzembo o ese déjà ça conseil déjà yango il faut yemba kabanzembo na ye bato ba mesana kanango innocent yemba kabanzembo na o yemba kango ezaka na foda comme na concours o za su concours te o sa carrière parce que ça carrière na yo ozo kende mais c'est quoi le grand TVT ay mabanzembo ya fabrikas jamais mais ça yemba ngote bende mais si mutano na mutu fe makam na ye to le grand TVT makam na biso yo peno sur micro o va na chaîne mnene RTGA pour yemba soki banzembo ozo yembana obimate o c'est les promotions il faut yemba bon nena zabi na titre nzembo na mona ndi yango manike we manon nzembo na leli mama mais quand tu fais yemba bien il faut azong ça batu na biloko grand frère na badi ndonga si il faut pas solo ba ebiete akan c'est trop comme na comité ko ça comité ba ebiete comment ça papa na il faut yemba ka banzemba badi akilelo papa na moto ya pasi mama botinga nde mubola monta batanda pasa ko kabela mozango ko je mona za œuvre et c'est la raté et ça soit 30 ans si le so tout bien très bien conseil na opesa yo oza mwana tika ko yemba banzembo wana yo zo yemba donc ati ko yemba banzembo fali aussi la fali promotion ayemba yemoko aleki boye ayemba ta ba vocal père na ça olela ngai kala esanga bene chaque jour banzemba fali te obimate agezi mawete bapetwana yo mona leka na misha bando yemba ata bachake poa aleka yemba banzembo na yemo mais faut yemba banzembo na yo ozo pena émission munene nengo na Messi ya Tony Coco mon fils wa mwana na Tony mais prince yimisa batu biloko na sika yimisa batu biloko na yo moko en plus oza na clip na marché Instagram na yemo bimba fali nga papa na ida ediba pardon chez la Bax pardon qui le kabwana siko après maman zoleka azolela moi na ngabotia epoa botala nzembo ba spiritas ba botala te ba gola ba botala te ya Willy Musheni ba kofifiri ba botala te ozo ko praba su ba botala te ba tabina fe ba benga mama na ba onde so ba koma na ba kombo mutu ta koma na ba kombo ba tunyo so ba koma na ba kombo ba botala te ba tabekam ba botala te na pesi bekam bote nalinga ke mingi c'est mon petit frère propre aza vie moko asura bien bekam et par ça histoire album ne histoire za bonne chance aza respect quoi aza respect Patrick Beckham aza respect voilà pesiga maman Brazil beaucoup maman sociale place aza na pesi mbote ida ediba chez la Bax tonton de la ville baboza na Kinshasa ouais na pesi mbote na ma grande sœur chérie Jean Ketalov c'est ma sœur mon baline na pesi mbote beau frère mon bala sœur na Kinshasa. Merci aussi à Louison Baté quoi Rolanda Biso Sikoyo leader américain mot de la fin pour Keto Kabwana ouais mot de la fin na ngezaka elona loba o elekaki bato babosana yanga na wata nana poma wata te nzora wata
nazongi nazoki baconseil ya bato tosakana na vie te via moko ya moto alingi ozala ne bien moto alingi ozala na ye bien ozo kopona tosakana na vie te moto alingi ozala ne bien version ata sur le chemin de la gloire. Et puis, quand on a sima wata na kangi kaba mutu ali basana. To kangi na njema biela. Et bon chien musu to sali. Okanisa ina kutula. Kanisa ina kutula. Suka na chanson. Mama nanga ye niveau vya mutu ala yemi niveau ba Messi ba yembe. Okanisa gina kutula wana na ebishio. Mais ce tu faut quelqu'un. A invité. Mais non signé kaka. Je te vois dans studio. Au fongolango. Papa. Yo boyi mwanso no kasa otula. Okosi. Mama. Obo mobali wana. Okasa otula. Okosi. Ezo mututu okosi. Ezo mututu. Demande ezo mututu. Papa. Yo boyi mwansi wana kasa otula. Jamais. Mama. Yo boyi papa. Moi j'avais un baboya ote. Akasa otula. Oza na mututu. Nasa na mututu. Ezo mututu nyonso. Ngana lobaka. Bolingo eza numéro ya sapato. Okoboya mutu wana nzoko eza ngo pointure na hote. Oboyi no 39 na ali. Oboyi 46 ata numéro 50. Numéro na ezali. Bolingo ya numéro ya sapato donc okokana neti. So na kutena numéro na to kokani. Voilà. Ezo mututu. Leader américain. Ouais na pesi mbote na ngana Odile Makwakwa. Ya neto d'Angola na pesi mbote plasaza. Na lingake mingi ya Gile Mayindo. Cédric Ilokwa. On a passé un botte. Il y a Guilherme Magny, le mannequin de Paris. Est-ce que j'ai passé un botte là, sous Maître Coré Makengo peinture. À Boudou Sama, garçon de chance, à Lyon. Je vous aime tous. On a passé un botte à l'offre, un mon balinaï. Voilà. Ken Piana, Keba. Ah? Keba. T'as la chaîne, non? Chaîne mounene, mais après, tu vas boire les kango. Pour la mounone, Keba. Au monde en gagne l'autre côté. Pourquoi on a mon aïe na boy? Mon aïe l'autre. Voilà mes frères. À ce moment là. Est-ce que ce moment là chéri? Merci. Voilà, merci beaucoup Kishinzora, une opportunité. Nathan, un grand merci déjà à Gaël Ntingi Mobutu, au Kondia Istanbul. Merci aussi à mon ami Megra Mangwana, les banquiers. Je pense que tout le monde a dit bongo au prochain numéro. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.